Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka ya air bozali kolanda émission na biso la famille. Balobi famille libota de Mama Belvi Candela patrona. Est-ce que famille libota to jali? Surtout ça vraiment en tout cas moi j'aime na bino eko salanga bien balobi ba dinasho en tout cas botelanga j'aime ba pesha love babi vraiment botelanga j'aime ngande ko na bino vraiment balobi to ça soudé collé cimenter la famille. J'espère que mikolo to yokantenga na bino hein, ça fait vraiment je crois une semaine hein. Je crois déjà que une semaine vraiment en tout cas na bande ko sala émission de la famille santé déranger kinga kandi na ndeko koloba moi changement climat vraiment et libiso en tout cas moi air moko bien air moko so pendenge nini vraiment et c'est là qui na koka vraiment koyate malgré émission bande ko lekanga ka benazo mona mais mungongo vraiment ya koya ko sala ba analyse nanga ezala ki te mais na bande ko tala na bande ko mona bande ko nanga to moni nde to sisi film na biso na kati ya Belvi TV to sisi vraiment film na biso kitoko makasi to continue épisode pe ya sika bande ko nanga en tout cas to consommer ba film na biso chez Belvi TV ba le bibisika pi o écriture à solo evandi o pena musala ezo sala en tout cas ye en tout cas il faut pas looker les places na kata culture hein papa Kofi a prophétisé bande konanga il y a plein de choses à parler pour Belvi en tout cas tokoya on a là-dessus vraiment tokoya pour notre poutine de l'écriture pour son travail ou azali ko sala oh vraiment ezomona na miso batunia en tout cas et puis na motema ou azana en tout cas azo mérité kozala bisika wana la famille to consommer film na biso balobi la sœur Marie-Hélène vraiment to consommer yango to moni ndenge film eso kende to moni eloko nini papa Tirwa linga sa na poutine en tout cas to ko découvrir ngana bino ensemble bande kolanga to zala wana vraiment coach cimenté no bouge na kati ya chaîne na ya Belvi TV bipa wa peut ba film ya kitoko. Voilà la famille bomoni titre nanga et bah oh vraiment bah coach pour la première fois. En tout cas, vous abonnez, vous hésitez de vous abonner sur notre chaîne Famille Libota News TV. Ah, vraiment, vous avez une nouvelle à Kitoko. Ah, la chaîne, tout est bien de finga raté. Tout ça, vraiment, tout ça bien éduqué. Tout ça, on a pour ceux qui te montrent ma bé en tout cas tu as capable de koloba dans un bon sens c'est le bilan la sens moi qui toko tu as raté pour critiquer to pour koloba pour finga bat en tout cas wana eza domaine na bisoté alors ceux qui vraiment continuent la chaîne pour que ça la jamais dossier voilà en tout cas bande kolanga ah vraiment tu es koloba li solo tu es ko beta lelo bomoni nde na tie miniature nanga bomoni vraiment petite nanga o to zali kolobela quand ndina lobana bino monde hypocrite et ça makasi na monde théâtre siko so totali bien moto abeta li solo ya hypocrite qui va comédien baza ba hypocrite ye mo kazana ana numéro 00 vous comprenez silauka ye mo kaza numéro 00 ya ba hypocrite parce que les restes ba hypocrite baza ba comédien wana ba landi nde na sima ozomona tellement yebaki ke ye moko aza hypocrite numéro 00 yango moni alobelaki na télévision po esalaki lokola eboma indice na ye or ye moko nde aza vrai hypocrite bandeko na nga boloba na nga pourquoi olobi bongo bandeko boko découvrir ensemble toko découvrir ensemble nga na bino botiela nga na ba j'aime bandeko na nga likambo yo na singa mona ki on a découvert que mais quand ndina esino mongongo ezalaki te moyena ya koloba ezalaki te mais nalobaki en tout cas et ça là une semaine et ça là 2 semaines soka mungongo nangi fungwami je viendrai parler de ça na koya vraiment kolobela yango na kotika yango te parce que ezan babilo mususu il faut te dévoiler yango il faut totalisa mokili tant bat bazolobela mutu mabe biso tokoki obombaka te tant ba ovandela komba Belvi tant nyonso biso tokoki kobombaka te tant tomonaka ba makambo ba osala ya mabe biso tobomba te biso photo ka ko dévoiler et puis tant ba ka ba salir image à Belvi biso photo ka ko recadrer poto longola Belvi na kacha image wana na kacha salité wana o ba otiaye tant que tout ça na pona Belvi en tout cas bandi ko nga to ko cessité pona ko ya ko loba so to moni lo mobe so pe to moni ngambo lo ba lo mobe o to moni malamu te o na ngamba silauka ya baba kuluna en tout cas to ko ya pona ko loba pour bango ya biso bazwa kotia ba fausse information mais biso to ba fausse information to ya ko loba o to moni ya bango biso pe photo ya ko dévoiler
La famille, pourquoi na lobi Silauka yemoko aza hypocrite numéro 00. Donc yenda za mokonzi ba hypocrite. Ba o nyonso batikali balandi eka na sima la famille. Na otiela bino mona bolanda. Bolanda message oyo euti na monoko na yemoko Silauka. Oh Silauka, ya lobaka te, oh Silauka ya répondre à bato te aza charismatique lokuta. Akoma ko répondre à bato. Azo répondre vraiment que voilà c'est que yendenga za bongo encourage aka vraiment bato bande konanga sans plus tarder na tchela bino bolanda na so boyoki après ngana bino tokozonga pour que to meka kosala analyse ensemble kaka ndenge to mesana na kati chaîne na biso ya famille Bota News TV me bande konanga bo tchela nga ba j'aime bo commenter ba j'aime na bino sala bien na ba vidéo na biso ba commenter na ba like na bino vraiment en tout cas et ça la kabie ça la chaîne et kende liboso. Voilà sans plus tarder la famille na otchela bino bolanda bino moko yemoko Silauka ndenga zoloba et puis après on se retrouve après nga na bino. La famille tout là. C'est bon. La famille, je vous dis, j'espère que boyoki. J'espère que na bandela, est-ce que boyoki sont, j'espère que boyoki binomoko Silauka. Voilà vraiment la théâtre et la film ya bandi kolanga. Abo koleka na émission direct na théâtre où il que tout le monde ba otalango. Et ça na bato tout ba éviter ba émission peut-être à éviter une émission pour les émission peut-être ba mo ba dire mo il est kakana mais ba théâtre quand même mo ba tala ba théâtre na e à parvenir ko boaka o ba bengi Miss Lolo mama lek na confirmer tendresse di binga o biso to bi tendresse niveau azo finga niveau à finga tout le monde qui dernièrement a été ko boaka et c'est abaki mida et longwana lelo Silauka abwaki tendresse di binga et puis ma Miss Lolo et puis na mamu na Afrique du Sud bande konangai ozo mona niveau ya hypocrisie bozo mona niveau ya moto misala mabe la famille tala niveau siko moto bebolo bake oye alingi guerre te moto bebolo bake yete moto banda makambo moto bebolo bake yendenga aza wana batu ne moto baza contre non batu baza contre te elle sait ce qu'elle est en train de faire ayebeloni azo sala ayebeloni azo luka ayebi ndeni asola na bango ba continuer loko oyo na yebisa bino mille fois kaka nenga boya kako kende pas passer de la foi oya bengisa bango ba se réconcilier kanda boya ka ayebi makambo donc to bitungisa mate bino bato bolobake etalié o boy te ayebi donc hypocrite moko ya numéro 00 ce qu'on a hypocrisie na e alatisa ngo belle vie osomona bango balobake ye belle vie azwa bato na ye atambola na bango pende officiellement oui muta hypocrite te belle vie aza hypocrite te atambola na bango mpe so amoni mabe na bango ayebisi bango bosala boye te nalingi boye te na kombo na nga bosala boye te elle parle. C'est ça, elle n'est pas hypocrite. Mais si elle est hypocrite, azo l'expérience qu'on a dit dans film. A comme ko bois ka pa mabanga pour que tant a bois ki bongo, bango ce que peut si bango plaisir et tomboli bango non. Et c'est bango wow. Et c'est bango ce ko basa ba ko bana musala ko finga, ba ko bana musala ko critiquer baninga na bango musala ya théâtre. La famille. Ebi eloko tinga na ko faire l'émission oyo, c'est parce que ezaki ba bois ka on a TikTok andi na lobaka. Et puis il y a des abakouk oyo vraiment bazaki mécontente koyoka si la koboaka bande kwa basi oyo ah ba misu ba komi ba commenter ba lobi moi je suis abakouk mais
je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Comment on a si la elo quoi sali en tout cas vraiment sali nga pasi parce que ko bois ka bateau leti ba tendresse bateau vraiment ba finga ko zo mona ki bateau finga bateau ba osala nini mais yo parvenu ko bois ka bango soka to solo na bango sala ngo ata en cachette o ba ko bois ka bango mais c'est pas normal et to pesa bango courage ba ka ko finga ka baninga alors c'est que vraiment makambo peut-être zo mona o bateau ba lobaka pona si les gars solo abi je suis à Bakoukou mais je suis pas contente bande kolanga bato moi bakoukou ba raisonnaka ndi na lobala bino il y a des abakoukou ba raisonna o mutu esalaka et dérangeant qui bon kotala film wana ko yoka ba dire na ye dernièrement boka ki ese ba misusu nde baza wana batala ko be mission ECT batala ba mission midate batala te pour niveau ko finga na ba message na ngoti ba o baza na éducation kandi na baba kuku baza na éducation le quoi biso famille libota bazali alors ba stata la ba on dit ko mona moto bino bo soutenir bino bo yebika kende eza wana yete za bango moko ba fan bango moko ba pandisa onde ba lobaka si la kopi ko kanga bango te ba lobaka mais ko mona ba boaki bango mabanga ba te belé o bazalaka vraiment contre makambo ko finga wana contre ko kabula banini mais asepela na sila et déranger bango bandikunanga. Alors il y a d'autres gens qui ont commenté il y a pour ça qui nga vraiment na koloba na ba ki eloko a télé qui une semaine ton no kaka bien ngala ko pour cette émission na lobila yango pona ko sala nini pona ko talisa bato nyonso balandaka biso o ba monaka ke ba yebaka mabe ba yebaka ngambo bisika mabe ezali ba comprendre kana loka baza belvi baletsa belvi ba baka belvi ne kuluzu lelo ba koma ko comprendre malemba qui est à la base de tout ça et puis ba comprendre pasteur de la foi devoir à salaka muto aboyaka koya ba comprendre ba piste nyonso wana et puis tout le monde va comprendre vont comprendre nanaza mabe nanaza vraiment mbuma mabe na makambo oyo ozomona la famille yo na baki na koya vraiment ko sala émission ou si la uka hypocrite ya munene et puis yenda za la base ba finga bande kuna théâtre mais eza grave te biso toloba toujours belle vie continue kokoba kosala malamu lelo bazoloba na belle vie biloko nyonso kosala kolakisa bato kozongisa boye non aza bongo otika bo balinga ba décourager belle vie pour que belle vie lelo asunga asu bato te alobaki na sungi bato non ya bo otika ko décourager belle vie te belle vie aza na motema wana botama na motema wana oza toujours na motema wana abotama toujours na motema kosunga o nzamba tia akozala toujours abotama na motema kozalaka na bato na ba matanga ya bato belle vie koyaka toujours bino bokote toujours ko critiquer na ba fête ya bato belle vie koyaka toujours parce qu'ils a donné nzamba salaki akozala wana te po bino te bopesaki pema na bomo boyebi challenge na biso pe mikolo donc pema na bomo nzambe mtapesaka si s'agit ya matanga ya moto akoya bon continuer toujours à critiquer si c'est déjà la fête akoya bon continuer à critiquer mais nzambe nazo sala toujours bola moi qui liboso balobi moto azo sala mabe le bino pasteur RB moto azo sala mabe na film na biso sika o to bandi moto azo sala mabe continuer ko sala mabe moto pas azo sala malamu continuer ko sala malamu nde bongo to kinango jugement ezali na suka nango nde tokozwi ba rencontre en tout cas si la uka déçu et puis comment na bango bato nde bazoko kumisa yango comment na bato nde bazoko bazoya ko loba nde ba bwaki ba mabanga ko et puis si bon lisu courage ya ko finga ya mokili ya mokie bo continuer biso pe to lemba te to bando ya loba ka to nde ko talisa ka ba mabe na bino bo sala en cachette o ye moko si la zo sala to bando ya talisa to yando dévoiler et puis na suka to ko yeba ka ba nani o baza ba vrai na fan na bango pour se peut-être za ka vrai na belle vie bino boza vrai te bo luka ka boya na ngamba ba kokwana po biki ba fan baza wana ba soutenir mais biso to za kana te to za ka vrai na belle vie to za na motema o belle vie azana on biso to accrocher belle vie bien pe bo crochet boyebi pourquoi bo crochet et pour boza di femme et ne to ba en anglais voilà la famille en tout cas vraiment esenga kana yana ya koloba po eza musana pe to misana nde na lobaki en tout cas to koza toujours wana kole cimenter na bujinga to kota na film na biso vraiment to ke kota film na biso il y a ceux qui ya kolobeza to ko lemba te biso pa to ko lemba te to kota na film na biso
la sœur Marie-Hélène. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.